Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona na bino balandi nyonso ya Alma Congo TV vraiment partout au besoin mi bino bozwi li bakuya kolanda biso lelo vraiment ngawa bino manela essayer autrement dit la Benjamin de la presse congolaise na sala qui descente nanga lelo na équipe mobimba ya Alma Congo TV toza a vraiment na matonge na espace la crèche bisika nini oyo toye kokuta mwana mboka moko grande artiste aussi oyo asali ba parcours na ye na ba bisika na ba orchestre différent et c'est de sida ko sala groupe na ye moko na kombo ya Montana Kamenga sommet de sommet donc ye oyo muntu ada vraiment invité na biso ya lelo a toza na siège na ye ya répétition j'espère que bozo mona comment ba danseuse bazo exhiber ba pas de danse bozo mona comment orchestre na ye mobimba ezali en pleine répétition vraiment toko yamba ye to meka ko solo la na ye moi quelques ma solo à propos ya évolution ya groupe na ye pe na carrière na ye na ngambo auto même vraiment ya ko sepelisa bino to ya ko salela bino musala tozo s'approcher vraiment vers invité na biso oyo ezali Montana Kamenga sommet de sommet vraiment motema ya Madova oyo azali star munene abanda ba musique na ye na général de fao et après à salaka parcours pe na kati ya quartier latin et pas ya Kofi Olomide Quadracora et après kolongwala ye na quartier latin et pas ya Kofi Quadracora Montana Kamenga sommet de sommet à salaki parcours na ye oti lelo azo continuer na groupe bozomona bilenge bozomona ba papa ba maman ndenge bazali ko prester ndenge bazali ko évoluer na kati ya groupe na ye vraiment lokola télévision eza radio te tokolinga to solo la na invité na biso boyoka Ali Maimona président Montana bat baza et soifé donc pour ça album maison mais là comme la positionné non na bi nga bat balinga nga trop parce que d'abord en aye banana finga mutute na manka de respecter na bala kala ba œuvre nanga ya on va balinga nga trop na bi dans ce album et to qu'on pose na 95% pas à la fin quoi donc on a séance mon lobby et là uniquement pour écoute toyoka to corriger ba blogo msusu après to bani mixage vraiment album ego ça là il y a combien de titres président bon normalement il y a 8 titres mais ce qu'on fait na yemba vient na mona linga retro Pito Lukaya président na 8 titres wana tous attendre featuring pezali parce que mikolo moi système featuring mingi et pas président ezatoté mais malheureusement tisiko featuring ezate nanga sa featuring na grand moka na biso na skomela game mais bon tu dois répondre na epengate bon on dirait aux alaté mais bon ça n'a pas rien batunga na combo déjà Montana Kamenga le sommet Montana Kamenga là non je vois mon la air na Zimbabwe na combo donc so pas yene oyemba te bon dérange na opengate ce qu'on est tout le monde président ba comment le président il faut que le président ba comment ba comportement mon boy oh vraiment ezo ça la bien ezo ça vraiment ferité na musique na bisoté oui mais comment nango est différent et pas président quand même Montana président un peu doux eza nature na yo botama bongo ou bien eza selon ba orchestre leki ou selon ezaka ko éviter makambo que président boyaka na ye mingi télé mingi koloba mingi ba biloba loba te boza éducation oyo papa na maman va kolisela ngai donc na vraiment bien éduqué papa na ngai soldat ala soldat à Kanchachi donc naza mwana mona zo éducation mo ya malamu donc ndé na to yebisa ke ngai na yebani kaka na banzemo na nga vocal na ngai na yebani pona ko finga te pona ko tonga te pona nini te donc nga vraiment les éducation au papa na va pesanga relation ya président Montana na ba artiste misusu eza comment nani openda président abakindi étant que ba frère président
un problème au benga et pas un problème à bengi vraiment donc collaboration et ça bien entre président Montana et artiste Moussous. Ben ngai na ba solo na artiste nyonso bien artiste nyonso de tout ozakuna la cause na studio na ya boki ngakutu merci la cause donc na solo ba mission tout ba kabose wana pena famille nanga quoi kutu de vraiment à cause de la place mon ba tonganga aswana kutu kabose bulembe donc wana pena ndeko na bandeko nanga donc ba mission tout ya Congo na coopération bien. Général des forces, mon papa, tu bien en l'air, tout son attend, les cam na robengae, na ibisi tala boye, personne les cailloux, les cam nanga, à côté à Ngombala. Mon papa, au fait le MDP, c'est mon papa, tous arabes dans la bonne relation. Mais bah, mise pena oh, pena na fréquentera penza, tu fali. Tam sou fait à moi, na yenga pena kena ba nangai, donc wana pena ba comment le roi bandeko nanga ba kabose, ba roi bandeko nanga. Merci beaucoup. Président Montana Zakanaye Mbelia Mawamoro Boye. Ba internaute bazota la bolinga ba yoka président vraiment la morceau moko ya mawa surtout que dans un mois ya ba moré en février vraiment son ko s'appelle ça ba moré nyonso ba meloman nyonso ba linga vraiment bonne musique ya président Montana. Donc ça la vraiment plaisir moko ya ba moré dans le cadre ya mois de février. Na komizo ba molingo ndenge na linga kayo mitiana kana ngaye edi me fa komaka no mesika mpo na bolingo liza et pourtant tikaka bomengo na royaume zamunda e pourquoi panga na koma mo ya dai sentima mama je l'aime à la folie. Comment je te dis ces chansons là-bas, mourir nyonso ya zango ya liwaye pupa ya bolingo pameko bomate ata o signale tenga na kosentir bolingo eza lokola mandefu na mbanga ya moto soki okati te kolongwa te seli okati ngai mandefu ye oyebi ke nalingaka yo makasi olatisi ngai lamba ya badéception nazwi coup volontaire na bolingo ye selio selio déclara selio yo ndenga na lova. Vraiment c'est joli, hein? J'ai vraiment aimé. J'espère que Balandinho Sobalandabis sont vraiment mon tombeau. Et titre dans notre coin c'est le déclarant, c'est le déclarant. Moi n'aime bêtise, n'aime pas maman lingana, maman bolingo, donc n'aime pas mingiwana quoi. Donc il y a single de Miss Mikolo. Comment cher internaute, n'a pas que vous sepeli nango boyo kakane boyo manze momo kitoko vraiment là on de ça pour na mourir nyonso na cadre ya mois d'amour mois de février vraiment to dédié bilonzembo kitoko au président sommet Montana Kamenge Ayembi donc président Europé Sabiso Europé Sabalandino so ya Alma Congo programme ya groupe je voler sur quoi comment ici place il y a répétition bateau quelques mots na ba bazota la parce que to landa na monde entier et ba tout sous peut-être on a besoin à maximum pire na œuvre oui PDG Alima Imona na trop na bikoza oh sala pa bande mususu ya kana to sala pa langa vraiment la lina sepelaka nde nazo ka zo aider mukolo po zo pe chance pour aider bisope to kumisaka nzambe programme na so yeke to répéter chaque mardi awa et ya ba répétition en coulisses to bana ngo 10h ti 20h ndozo mona l'air moto la ba single ba nini programme na so ya le 8 mars to beta na Palm Beach journée ba maman to na Palm Beach et puis dimanche le 11 to za na Changu na Masina to beta na programme na ngwana et puis na fin ya mars nde to na le 22 le 23 le 24 to beta na Lubumbashi programme na ngwana. Vraiment, bino ba vacances nyonso o bokozwa libaku na mois déjà na fin du mois ya février bozalaki le 8 mars vraiment président sommet a bengisi bino boya na Palm Beach wana na moi maliputa le Palm Beach le 8 mars wana Palm Beach ba mama boya wa musique ezanga insanité musique ezanga kotisa bimisa chuba toyembaka selo bomelanga isango ya liwaye
na kosentir bolingo ezala kola mandefu na mbanga ya moto soki okati te kolongwa te seli okati ngai mandefu ye oyebike nalingaka yo makasi ye oletisingelama ya badeseso naziku volontaire na bolingo oye album nanga wa sika jenda tobe na système sika tobe to rumba sagade ndeni president eso bisoda ozo rumba sagade ozo wana beta rumba Mexico sagade do système mommo dominé ana yega na ye moko president donc wana omoni nga siko na fanatique lita bembo donc ngale ya mwana muke na mbinza na kancha chiwana ba manifestation nyosa Mobutu ba père na aki sireta Mobutu donc manifestation nyosa yaki na mongalema lita bembo mtala obeta siko ngai na mwana muke donc nazo otaba mimanga na mwana ka lita bembo donc na fanatique na ye ya na disco système na ekonda sagade na chango ko na rumba sagade ba rumba na biso to oyo kaka etele makaka merci à tous à la fière sur mutuaye na eloko lelo to yoki ngo pas président sommet lobi to yoka ngo pe mais tous à la beaucoup fier na reconnaissance ya ko kumisa to ya ko tanga toujours kombo ya mutu oya memi eloko ya sika vraiment président merci déjà na remercier vraiment na remercier vraiment au temps na yo yota la biso na éviter plaisir na za ngo quoi donc donc téléphone surtout ba ebelo bazana pour ça recontacter président pour na bakisamo un pierre na bango na ouais on a besoin benga biso ba benga sur na plus 243 99 99 33 003 plus 243 99 99 33 003 bazwa biso to solola mama libanga mama nini donc na Londres so ke ina zomo na Sam Kunku mon ami d'enfance et puis na mona vena ngai azana Londres wana nazomona maître Mandongala nazomona na France nazomona maître Mandongala nazomona Don Pete nazomona Ricky Manitu namona Valentin Vangus Douve Moweni soto na bela tomona Rachidine Tima de Boston tomona ba tebele na ba tebele donc tomona ba Olivier même na kata kisasa donc ado contrôler rond-point tout tomona ba Charlie Bukaka Beritier Mvuki big manager na ngai et lycée tomona ba Goda Kengamu tonto ma los na poto tomona Benji Garemwa ba Levis Kengamu donc na bena na bureau makasi. Merci beaucoup président pour la disponibilité. Vraiment chers internautes, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je remercie tout le monde qui nous a suivis de près et de loin. Aujourd'hui merci à toi ma tante Brigitte Anani, la grande dame d'un restaurant Lingwala toujours à Paris, le cœur de Juscello quoi. Je dis merci à vous Goutimal, Goutimal, l'habilleur de luxe. Vraiment merci à toi mon ami. Merci à lui-même Patty de Tour Eiffel. Vraiment merci à vous. Merci à mon dojo, le DG Firé. Merci à papa Yabana Ebele, papa Moutema Malam, papa social, le futur député, papa Ali Maïmona. Merci à vous, ma maman monsieur Marie-Louise Ngongo, Ifema, ma maman Abotanga Wabino, Manela, ici la Benjamin de la presse. Vraiment, je vous dis au revoir. Restez branchés dans notre site, vous ne serez jamais dessus. Consultez, partagez, aimez, commentez nos vidéos. Vous ne serez à jamais dessus. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Ali Maïmona mama Ali Maïmona am social Ali Maïmona mwana Nzambe Ali Maïmona mama Ali Maïmona
femme sociale. Ali